Mbote na balandi na biso, bae balandaka biso mokili mobimba na familia TV News. En tout cas, na pesi bino mbote na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth, wazali mokonzi pe mobikisi na biso, wazali kopesa biso pema mokolo na mokolo. Ngai nazali nani wabino yaya leki mama ndeko na bino mwasi Judith Kalanga na mukuse jika na pesi bino bambote belé parce que na ebiete boza ebele boza na France boza na Belgique na États-Unis na Ukraine wana nazomona président Thomas Luyelu bakisa lisusu libinza en tout cas président iseta na yo tikete nzamba lola pambola yo ba enyoso balingaka ngai mokili mobimba na pesi bino bambote ebele na lobaki ete familia TV ezali chaîne ezali koya na koedifier bana nzambe mikolo tozomona na YouTube ezana ba makambo ebele vraiment ezali mondo diable azali ko se manifester na ba forme na ye nyonso kofinga ekomi ya ofele mutu akoki ko se permettre ko tambola mutakala na YouTube parce que ebiete ezali na mutu moko te akolandela ye kasi biso toye poto bakisa 1+ na mabota yango to pesi yango kombo familia TV News mikolo uti koleka na yambaki moko ya baibakenda sango papa Jean-Pierre Ntomboji na yambaki ya pesaki histoire ya vina ye papa nanga bisiko zali na pesio bambote ebele tikete nzamba lola pambola yo na mama kasi lelo na yambi moko oyo nga moko nazali dina ko présenter ete kasi lokola ya ndimi ngai na yamba ye na familia TV News na kanisi ete ako se présenter tozali ko continuer toujours na secret ya réussite eloko nini tokoki kosala po to réussir na vie ba ope ba réussir ba ope bazali ko bunda po ba réussir na vie bazali kosala nini kasi naza kotala na ngambu nanga mosali na nzambe papa ya bane bele na kobaluka papa nanga mbote mbote mama Judith matondo mingi papa nanga po to ndimi invitation na familia TV tikete nzamba lola pambola yo Yesu asala zakata zoloko amen papa okotala caméra o se présenter na baiba kolando mokili mobimba ozali nani pe osala kanini ya mbotokota na mama likambo na biso mokolo lelo nazali pasteur Herbie oui votre frère Nazali, le serviteur de Dieu, le prédicateur de l'évangile. Je prêche l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pasteur par la grâce de Dieu. À part que pasteur Nazapel mon bébé par la grâce de Dieu na salaka. Matondo mingi mosana nzambe pasteur Herbie na kanisi bino moko boyoki apesi kombo na ye azali pe papa na ngai papa na ngati kalisusu nzamba lola pambola yo. Merci beaucoup papa na ngati tokoti na mama ya likambo ya mokolo ya lelo. Secret à récit ya papa Rabiezani, ya papa Herbiezani, s'il vous plaît. En fait, la Bible dit Nzambe premièrement zo bana Josué. Oui. Dans Josué chapitre 1er verset 8. Tant Moïse a kufa si je suis, abi mon serviteur Moïse est mort. Abi yonde na poni pour nous kotisa peuple na ngai na mboka elaka na terre promise disons. Mais il y a un verset 8 dans le chapitre 1er, maman Judith, avec que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le méditeras nuit, jour, pour que tu réussisses. Donc tout le monde a réussite. Il y a moins d'ensemble. Et ça donne la parole. Moussa Nazambe na katayote, cela veut dire que l'olenge na posaki yo question secret à récite na yo zani no meminga na kata Biblia, cela veut dire que secret à récite na yo za ko uta na Biblia. Le secret il y a réussite d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Le secret de sa réussite c'est la Bible. Parce que la Bible reste la seule boussole qui conduit l'église et qui conduit les chrétiens. Oso mutabuya mo bumanzela. C'est ça. Donc oui, pilote à cause là, autant avion, mais ceux qui boussolent les os à la terre, pour lui il est déjà perdu. Moussa Nazambe na yambio na qualité mibale na koloba boya yambo eza na mutazo landa biso na akoza laza na France akoza laza na États-Unis na Chine alobi pasteur alobi kaka pona récit fona zala mona nzambe menga na récit na za paye oko yebsa yeni. Bon, réussite, nous avons des sortes de réussite, maman Judith. Papa. On peut réussir selon les hommes. Oui. On peut se réussir selon Dieu. Oui, oui. Selon les hommes, la réussite, mutu. Abo, atanga classe asilisa. Abala, abota. Azana nabapa nabandaku. Azana mituka. Selon le monde, ça c'est la réussite. Ça, mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Selon Dieu, la réussite, c'est de garder sa parole.
c'est ça cause à la prêt pour l'enlèvement parce que un jour to tikanyos to biso to réussir to le bela to le bela on a volé mi balé l'aspect spirituel puis l'aspect physique parce que Job a dit dans le chapitre 32 maman Judith dans le 8e verset en réalité dans l'homme c'est l'esprit et c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Donc en réalité quand tu as monté ça auto monate réussite base à réussite sur tout le plan. C'est d'abord la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même avait réussi dans tout ce qu'il entreprenait, partant de la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Après ce ordre, maï produit mbisi et salamaki. Après ce ordre, ma belé et bimsabanzete salamaki. Donc tout ça nous voit que la réussite, c'est dans la parole de Dieu. Moutazo réussi selon la logique du monde. C'est pas mal, mais réussite naïe et ça n'a courte durée. Merci beaucoup Moumbu Nzambe ya solo kote singa penza ila kisete baba kolanda biso mokili mobimba lelo to yambi oya za kotalisa elembo na yazali nani po ete toza koloba tozokota toujours na makomiti kete Nzamba lola pambola bino bipai nyonso bozali Mosana Nzambe. Oui maman Judith. Lelo po ba benga yo RB okende sango mokili mobimba obanda boni histoire vina yo. En fait, quand on a dans la classe, dans l'école primaire, on faisait des théâtres, des poèmes, ça et là. Wana école. Wana école. Merci. L'école Eureka, Nanjili. Pas promoter moi c'est moi ta, na salué. Et ça, baninga be tout temps, mon le comme pilote des États-Unis. Mon couteau solana comme général Full. Collègue na yo. Collègue na colonel Full des États-Unis. Wow. Et civil à moi aussi. À moi ça auto ça la calamité na délégation au New York. Vraiment. Moi c'est tout na école primaire. Donc n'engana lo ba que tangu tozaki na classe na baninga na nyonso tozaki na bangwana pona utanga komboti auto bandoko sala ezaki ba théâtre ba tondo sala ba poème tout ça le fait qu'on le faisait un peu bien par la grâce de Dieu. Quand on a grandi le feu là m'est monté au cœur. Exactement. Le matin na TV, je me suis dit nande na lingaka. Je suivais le pasteur de la foi à la télé, je le voyais encore à Zaba grand frère. Zaba Pambola Baba de la foi. Non non mon aïta on son Angela Baba ya na biso quartier disons. Na quartier 13 Nanjili, na quartier à Souka commune Nanjili. Et pas web to bimeli, na quartier Ezanga Kombo. Na quartier wana ya bandoko leka parfois. Il n'y a pas un dos à Moussane lokola yaya, mais du fait que bande ko sala théâtre. Non non mon sérieux, un homme bien. Lokola yango azaki un peu dur comme ça. Il y a de la foi. Il était un grand frère un peu dur, un peu colorique. Azaki ba ya quartier. Ya quartier. Pas yo koleli. Il sera na koleli. Mais bazaki un peu dur comme ça. C'est ça. Oh moi laisser aller ça terre. Bazaki un peu dur quoi. Soit le bit tété, soit le bit oui oui. Ma discipline azaki nango, du fait ngapi nazaki na sa ba discipline abi avec ce temps bien que c'est un peu difficile vu son caractère mais quand même faut nazaka pene nae. Na osa théâtre. Ton esa la théâtre. Mosana Nzambe théâtre ono banda ko sala obandela ke pa ya Mosana Nzambe de la foi to banda ko sala bipa mususu. Tena banda pa nae. Ton na banda. Donc musala penza ya ko sala maboko bandela yango pa Mosana. Bandeli yango na sama ko la pasteur de la foi. Matondo mingi continue Mosana Nzambe. Na banda pas pasteur de la foi. Je commence à faire le théâtre. Il m'enseignait sur le théâtre, il m'apprenait sur le théâtre parce que à ça qui réalisation Peni à papa Serge Moukounase paix à son âme papa Serge Moukounase yatika molimo azaki formé pena makolona sama Mosana Nzambe ko rappeler biso épisode ya liboso salaki na kati ya groupe ya Mosana Nzambe de la foi ezaki ni épisode ya liboso na salaka ezalaki na l'an 2011 si je me trompe pas na mois d'avril titre ezaki un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Au joie qui rôle ni na. Joie qui rôle ya pasteur. Wow, cela veut dire que Mosana Nzambe ba ko pona kanaka ozaki pasteur te. J'avais pasteur te, un simple n'aleka frère, je faisais mes business. Ah bon? Oui, tant na bon samaritain nazaki un simple frère. Oh, l'église aussi, oui, nazaki un simple frère. Vraiment, continue Mosana Nzambe. Nazaki un simple frère, ton aïe. Comme mon propre nom c'est héritier, mon nom propre c'est héritier. Héritier. Héritier bien. Pourquoi héritier où tu vas? Ton aïe habité à un groupe héritier à déjà. Et pour héritier qui est beau son anga. Ah, nazo mon frère héritier mbote bipa ozali. Héritier ça qui déjà na kati groupe à bon samaritain. Ton nganaye, du fait qu'il y avait déjà un héritier. Bon ben héritier famille comme on est propre zaki héritier te. Zaki aimé. Mais du fait que bando ben héritier. Yo siko kombo na yo héritier ya famille. Ya vrai.
Est-ce que combo héritier sobriquet? Parce que le col héritier déjà zali, n'a moyen exploité combo zate. Avec combo héritier bisiam, bon a katine héritier na R, na bisiam na B, la sanction PC RB. Bamsus a tout herbisia, te herbis c'est bibi combat banana. Musana Nzambe malembe ba kolanda biso na Ukraine ba ko loba Musana Nzambe ko kende mbangu papa. Cela fait dire que combo to ko beta lisolo ya herbi et uche pa Musana Nzambe de la forme. Pasteur de la forme tapé ça combo ana. Ah bon? Tapé ça combo ya herbi et ça na mois d'avril na 2011. Donc abina ngai lokola istosali songi pesi herbisia, héritier bisiamu. To chango herbisia, bande umsu balobi ba marosi. Na salué bango sika bazali. Bonjour maman Rosie. Ba maman Isabelle, ba Coco Patrice bango supo na kuta bango évangile là nous kosi. Vraiment. Na kuta bango na kati ya groupe. Ba bité pasteur Ebisia et puis ça ko la mwana mwa mukie alors que c'est un garçon oui. C'est ça. Donc to pesa combo bon kanisa no bi passer habité za Herbi. Les na guitariste moi beta guitare comme on est ceux qui derby habillé za la Herbi ça va aller. Herbi abi combo ngam na pied combo na lo banzambo tombo na combo. La pasteur zo lo bango Dieu wana Musana Nzambe de la foi ko loba lokola président ya groupe. Lokola président groupe pe a lobby wana azwabi ngana otika o sese église na vinanga. So banzamba tindanga. Tika ko loba. Wana erwana alobi ke ngai na otika o sese église na vinanga. Lo banzambe ayebisa ngamu bo na matoyi nanga. Alobi que yo okotika la kosalisa bandeko ba kolanda biso mokili mobimba na famille ya TV tozo beta secret ya récite lelo tokoti na histoire ya vie ya Musana Nzambe Herbi bolandi bien te kombo na yo nzamba boti na ye bapesa ye ezalaki hérité kasi ezali na Musana Nzambe moko nzamba pakola ye mafuta achangeaki kombo wana kasi à travers kombo wana nde esali ete ngai Judith Kalanga Jika naya koluka Musana Nzambe parce que kombo wana etombwami mokili mobimba Musana Nzambe nalingi kotuna yo boy sikoyo tango Musana Nzambe apesi yo kombo wana yo monaki yango mabete la mono mabete pourquoi parce que pour moi il était un mentor et il est jusqu'aujourd'hui tant apesi kombo wana abi kombo ngam na pesi ngo Nzambe otombo na kombo alobi ka bon abi kombo abi singa kombo etambola mokili mobimba la jupe kombo tokomo benga nga ba msusi héritier wana nga na bengi frère Jean-Paul na bengi frère Jean-Paul Mayata et mon petit évangéliste Jean-Paul Mayata et mon frère Mayata abisanga kandengwana au fur et à mesure bakombo bando yokanako na Kinshasa zo yokana lokola to zaki penza te na bango sala banzonzi lingaki ngo penza te nzamba lingaki to bima na nzela évangile ngaki to bima na nzela banzonzi wana ko pa bon samaritain parce que na otikala kana bon samaritain carrière na ngati être suka kana bon samaritain vina nganyo sur lequel la kana groupe ya bon samaritain Raïs Kangilelo tozali le 15 septembre 2020 kanga data lelo ko yoka ndenge Musana Nzambe lobi ete ya kotikala toujours na groupe ya bon samaritain balobaka ete malobele kaka kasi bilili etikala ka Musana Nzambe tozali awa bilili eza kotikala Musana Nzambe azolobi ete ya kotikala toujours na le bon samaritain pona nini Musana toujours na secret récite vina bon kokende libanda bon samaritain po ona ko koluka libanda nazana ngokutu amen ebele par la grâce de Dieu amen nazana ngombo ebele nane l'autre na koluka libanda donc bon samaritain ça et ça la ville si on t'a dit ville à mboka c'est que à quelque chose alors le sous développement vient c'est quand ça il y a le développement Dieu est là la grâce de Dieu est là la faveur de Dieu est là la faveur de Dieu est là ils a groupe mo de foot à maté mais ça m'a foot à biso le kaba groupe au ba foot à la grâce de Dieu ça m'a foot à biso plus que 10 fois plus que bateau ba foot à ba groupe ya solo Musana Nzambe kasi yo bandi ko sala maboke Musana Nzambe a changé yo kombo au continuer ndenge nini poto koma lelo na mo pasteur Herbi akesango mokili mobimba na kombo wana pesa yenga par la grâce de Dieu melaka na sama kola Yesu Messie à Nazareth c'est ce qu'on faisait abi tout ça là quelques films net bateke église ezaki sungamaki na mama Pascaline de la foi ozana Irlande zama pambola mama Pascaline zama pambola Hollande biso sikoza na Irlande et ndem tazaki la productrice il y a film à notre salaki et me suspect landaki na simandé le combat spirituel tout ça au salaki yene mtacheki maboko na musana to salaki zama bando sala bomba porte ba kofunga mais kofunga ma mingi sikoyo bien que théâtre pesa moko ba voix oui sali que to bima na libanda mais beaucoup plus c'est l'évangile c'est la parole de Dieu auprès de pied de mon père Jean-Paul Mayata de la foi
de leçon qui nous meillait bien par la grâce de Dieu. Eza Nanzela ya mentor nangai mon père Jean-Paul Mata de la Fouque. Certainement na sala msama bo na sala msale belé. D'ailleurs quand Dieu m'appelait, j'étais dans les affaires, dans mes affaires privées. Quand Dieu m'appelait, je refusais d'ailleurs cet appel. Nabi, je disais à mes frères, Nabi, c'est là nos causes. Nabi ngai na soutenir Moussa Nzambe, nga cause pasteur, c'est une charge dans l'ingangote. C'est ce que je leur disais. Avant. Nabi na kosala ngote bino bosala, nganza mapianga mona pa mon temps bazali na activité makambebele, je sortais mon argent. Je soutenais. Nzambe ayoko ibisanga na bengi yoka ate pour soutenir Moussa Nzambe. Yo moko tu as une sémence. Oyo oza champ au batu fo balo na kati na yo abi oza na musala osala tellement munenga abi Nzambe. Moi je suis dans mes affaires. Abi pona laksa OK na benga na musala ngai, Dieu m'a frappé dans mes affaires. Vraiment. Exactement. Précisément c'était vers les années l'an 2013. Là j'étais frère, mais j'avais déjà la connaissance de la parole. Oui. Parce que moi j'ai commencé bon na bandi ko tambola na Nzambe depuis l'âge de 12 ans. Cela veut dire que vous avez déjà mon papa ou tabo mwana. Bon, comme un pasteur témé, babota maka la grâce. C'est ça. Et babota maka. Donc à l'âge de 12 ans, je savais déjà le Seigneur, je connaissais déjà Dieu et j'avais déjà la formation. Dans une formation, d'ailleurs j'ai exhorté aussi les gens. À l'âge de 18 ans déjà moi je prêchais. Je commençais déjà à prêcher, j'avais une certaine connaissance, un certain bagage concernant la parole de Dieu. On a toujours les parcours ya Moussa Nzambe Herbi. Je crois balandena biso ba kolanda biso toyambaka papa Jean-Pierre. Bolandaka secret récite na ye soki bokoti na muzindo papa Jean-Pierre ayebisaka biso te secret na ye ya liboso ezali Nzambe. Papa Jean-Pierre azaki Moussa Nzambe te. Kasi lelo toyambi Moussa Nzambe. Ye moko auti koyamba biso to bandeli na verset biblique. Papa Herbi, lelo po bien ngamaboye, moboko na ye ezali Nzambe. Yo kolanda biso mokili mobimba, bonganga epesaka eloko te. Amen. Kosimba kisi epesaka eloko te. Soki na parcours na biso ya koma tokoki ko réussir na vie, ba enyoso toyambi ba yebisi biso ke secret ya yambo ezali Jésus-Christ de Nazareth. Yo pe landa nzela na biso tokoko banzela moko. Moussa Nzambe tozali ko continuer toujours na yo. Papa na ngai. Après yo kotika musala na yo ba bien na yo ya mokili olandi Nzambe ti lelo bénéfice nini yo osui pour kolanda Nzambe kotika makambo. Merci ma Judith. Merci Pierre a tenu à Christ am konsus a mon olanda Christ Jésus simba tabi na Christ abi Seigneur a to olanda abi nous te suivons, nous avons tout quitté, nos maisons, nos femmes, nos enfants, et nous t'avons suivi. Bénéfice nin ou kozongi la biso na Rolanda plus abeneni. Bandonanga alobi na siècle présent vous en senti, mais na siècle à venir vous aurez la vie éternelle. Donc Rolanda Christ pendant na siècle présent vous en senti. Peut-être évangile parce que parfois doté à Christ au bisomoto goûter. Voilà pourquoi la Bible dit, maman Judith, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Parce que je ne peux pas prêcher à un Dieu qui bénit pendant que moi-même je ne suis pas béni. Ça c'est vrai. Je ne peux pas prêcher à un Jésus qui guérit pendant que moi-même je ne suis pas guéri. Ça, je ne saurais pas prêcher à un Dieu qui élève pendant que moi-même je ne suis pas élevé. Il faut prêcher bateau nzambo parce que la charité bien donnée doit commencer par soi-même. Moussa Nzambe zali na Moussa Nzambe mususu kolanda alobi ete Nzambe ataka mituka te, Nzambe ataka veste te, kasi Nzambe atalaka motema, ainsi dit l'Éternel. Exactement, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Mais moto ko présenter évangile wana, il faut mona yo, il faut mona Nzambe no parce que Dieu ne se voit pas comme ça. Nzambe to mona ke boete, mais Nzambe azo mona na nzela misala. Il faut muta tanga tela bi ate muto azana Nzambe. Ezate le quoi to ba na Nzambe faut ta chemise et to boka. Pour ta chaussure est tengama parce que tu es la lola non. Il faut un siècle présent, tu vas bénéficier d'un au centuple. Donc ça c'est la parole de Dieu. Mais dans le siècle à venir, tu as besoin de colo. Parce que tu as besoin de nyoso na mukili. Mais so am na biso ke bilobi à quoi servira à un homme de gagner tout le bien de ce monde si perdre son âme. Li tomba nini na moto, azami tuka, bambongo, basa lo lenge nyonso, ba visa lo lenge nyonso.
ma perdre âme na ye parce que nous autres ko pesa so melecité mokolo moko ato chongo malasha ndenge un jour tokopola kolumba solo ata tosala ngo ndenge nini un jour tokopola bantunge ko bimaso na nzoto donc tina osala lendo ezate to welela bokonza likolo mais yango te lingo pekisa biso na siècle présent to bénéficier na onza mazo pesa biso osana nzambe moko azolanda biso kolobete oya komi koteya biloko ya nzoto ezali nini po komi kolobete tozwa nanu na mokili na ebite mosana nzambe na secret ya récite okoloba na mosana nzambe wana nini. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui donne. Tous ces dons nous avons besoin, Dieu est capable de nous les donner. Sauf que Dieu demeure na sama kolonae et ce que la récite tout le monde a son parcours. Mais pour parcourir ngenga, il faut qu'on s'attache à Christ. Voilà pourquoi Christ a bien dans le livre Jean, chapitre 15, Maman Judith. Alors, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Donc Christ c'est la c'est la prospérité, c'est la réussite. C'est la réussite. Papa nanga cela veut dire que le quoi vous avez qui moponami bandana une année 2 ans 12 ans mata kokende yo vivre moment ya nzala. Exactement. Toujours quand banzala. Mais Christ papa na soma ya talobani. Alors soki nzambe na fongoli porte te afon la ta cross ka pom pepe kota. Elingo lobani. Elingo ba soki nzambe na pesio ata train te ata avion te mata moto ou amuki ata voiture amuki opesa yo pozo mpete. So nzambe na pesio ata lipa munene te mako peso ata lipa muki polia o melamai au continuer chemin parce que le chemin est encore trop long. En tout cas, Monsieur Manoka Ngongo Ambrikal na matadi président ya ba jeune ya matadi ozali koyoka parce que ozali jeune. Oza koyoka mosana nzamba za koloba secret ya réussite. Grande sœur nangai Clarisse Kanjinga mwasi ya pembe tika nzamba lola nzambo atomboli mosani na nzambe Pasteur Herbi atombola yo kolela na yo alelo koma kokole koseka na yo ya mosana nzambe tokomi kokende na suka. Ezana mona mobali moko de kwa kota poto azwa mukanda te abeta 20 ans 30 ans asala kaka na kobombana message nini espoir boki kopesa ye. Maman Judith papa ennemi ya mutu c'est le diable. Le diable pour opérer à coopérer pe kana nzela mutu. Même nzambe pour opérer Yesu masana nzela osala kana nzela mutu. Ennemi à l'homme c'est le diable. Mais à la tamout au vieux habit ils en ont battu pour réaliser la quelle est déjà le moment le vie qui a ressorti ya seul exactement bala total yo bota total yo c'est ba to basa 100 ba opesa no ba opesa 99 nzela baleka mais yo 100e personne ba peut empêcher pour ça nzambe tango toucher likambo ko bala cela veut dire que Satan n'a pas touché à likambo libala diable a touché à domaine nyonso na vie ya mutu. Amen. Diable a simba simba ministère, a simba vie chrétienne en mutu, a simba tout. Diable il peut tout, il peut toucher à tout dans la vie d'un homme. On moni Satan, on moni pour nous longa nyoswana pour mutu réussir parce que la vie c'est un combat. Oui. La vie spirituelle et la vie physique c'est un combat. Maman Judith. Vie ezabitumba. So bundite ou longa te. Na vie match ni les alate. Soit tu poli soit tu gagnes. C'est ça. Soit dans ma match tout le monde a gagné kopola na match nul. Mais dans ma kamba vie, ça ma kamba soit tu réussis soit tu échoues. Au Satan azana pour nous présenter bateau chèque. Pour le monde net c'est fini. Pour nous perdre espoir. Or, Motomaïle na combat Salomon. Alors il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pour nous réussir dans la vie, il faut placer espoir naïe, kondima naïe. Et pas sur ma sœur Nazareth. Mais moi ça va ne belé na libanda azwa mukanda mais pour ni batu ba ya après ba azwa mukanda. Mais faut se poser une question. Il faut mettre une question. Il faut azwa muto ou alongi saka. Le ko la Christ a échoué na musala sa na croix. Maman, na viso ozo kambana muto sa échoué pour échouer. Toujours quand on a réussi, au réussi. Ce que le coup quand on a réussi ça na croix Christ, à ça la musala na croix au mutu monta ko bandela na mukini. Le coup la réussi ça voilà pe biso ba herbi oyo. Toujours quand on a pas na Christ au pour notre réussir pe na vie. Merci mingi papa, je crois que zana bayaya pe ba kolobete mama toucher kaka likambo ya ba papa.
papa eza pe na ndeko mwasi bonjour à mama Pascaline de la Fa na benga kaye mama ni mama tikete zambalola pambola yo elongo na papa obenga kaye mon cœur. Merci beaucoup mama. Papa eza na mama mokoli susu akoza en États-Unis awa na Congo na intérêt ya mokili akoche libala lelo akocha wa vie ezoresirte message ya kondima ekoki kosala po ete ye pe lobi aresi lokolo ya mosala sa. Maman Judith, merci pour la question. Merci papa. Dans Jean chapitre 6, tant que Christ a multiplié qui mapa, dans la femme multiplié mapa, tant que tu vas qui nous a la disciple, bah besoin de l'ennemi mobile moins en ambisi, na map, abakini, bah qui fête les assoir, pandi sabah. Musa na zambeli ngakolo banini ngako makambo ya Bible na yebite papa. Pour fan des années, fan di sama na matiti, na liloba, zala posé, zala kozali ko likolote, parce que bilo comme longa ba pesa mo moto tele matin. Papa kota ngosko na bonzoto. Longola ngo na bonzambe. Moi si moko posa mukile teleme la te mingi. Oui. Ana posa zwa oyo, ana posa zwa oyo, ana posa kutana oyo. De fait kaza assise te. Abana toujours ko patauger. Ayepa oyo, oazela pa oyo azungote akeluka X. Pas luki pa X azute akomo tambola mais soit fandi poser atale linzam. Dans Jean chapitre 4 bili solo ana Christ akuta na femme samaritaine. C'est que nous benga mbali na bina na mbali t'habitué à bien dit. Aux amis bali 4 même aux années sous quoi zappé ayote. Donc c'est pour dire que muto a posé te. Les a pané pour na difficile pour assumer à réussir dans la vie. Il faut ça la poser à la azana perceptif d'avenir à la lobby. Or ou le temps to lobby la kota la lobby muto pour réussir azana muto azana détermination. C'est ça. Azana décision. Oui. Azana kondima. Merci beaucoup papa. Kasi lelo ba ebalandaka ngai ba comprendre que maman Judith a salé l'émission place à sala raté papa na ngai. Place où tozali. Ah tozana plateau na Radio Parole Vie. Radio Parole. Na Radio Parole Vie, na Studio Parole Vie. Oui. Ya solo penza, merci beaucoup papa na ngai. Wete ondimi oyamba biso na Studio Parole Vie, Radio Parole Vie. Wete message oyo ekota na bandako, na ba téléphone ya batu, na ba porteur ya batu, na ba donc na ba bureau ya batu pour te message epesa vie na mutu moko boye. Merci papa tikete nzamba lola pambo. Amen. Auto sukis. Message ya édification pour ndeko oyo aza goigoy akoka kosala mosala te ongi alobi ete ngai chaque jour zamba kosala banda ntongo ti mpo koaza na église délivrance ngai nde naza boye bademo nyonso ya famille naza kolie bango baninga bakobima baoke koluka ye alukaka te papa message nini okoyebisa ye na ndimi te ke papa Rabi alalaki na ndako nzambe ayebisi papa Rabi nakitisi Studio Parole de Vie. Papa Herbie nakitisi Studio Parole de Vie. Papa Herbie na pesi yo maloba okokende kosala boye na pesi yo facture na pesi yo bana te. Il fallait que effort moko papa sala na ebite message nini okoki kopesa po ete sana moko epesa epe makasi. Message na kopesa za que pongi kozala gogobi lebi paresseux. Lamuka na pongi. Olinga pongi mingi to okufa pauvre. C'est ça. Dans la fourmi. Aosala musala na été. Pongi et bomaka. Tout le monde a même dans le livre, il y a un roi, chapitre 3. Tout le monde a le solo, il y a Bassini Balandumba. Allah qui pongi. Moi, va changer moi. Kolala, les gens te belé kolala. Les gens te belé kolala na mbomoto boy. Les gens malin moto récupérer l'énergie pour le babima. Mais kolala na ndinga qui goigoy non, là c'est pas bien. Donc on a on a pour se réussir dans la vie, au sala nini pour réussir. Nous sommes en posa comment mututel, mais ça a rempli ba condition te ou comme c'est mutu ana lingi. Et ça me dit on doit banga nos ministres malinganchite. C'est ça. Mutu ba o ngana ko voyager. O linga voyage mais passeport pas mboza na ngote. Vraiment papa. Oui. C'est très profond hein. Oui. Tala mutu ko ndima ande ti batunyo sote. Mutu kezate meto sombi clé de contact mutuka o tambula nango. Mais papa bako bengo mutu aliboma. Kon mutu ko ndima mutu aliboma. Ako réussir mais ça na ba base. Ozo soutenir ye. Ana ba pylône ya foi. Ana ba pylône ya ba foi ozo permettre que moi si mon na botité, abi Seigneur je te rends grâce. Tata parce que parce que moi na sombi bassin, na somba couche, na somba pince, na bombe pour na moi na oya. Et ça na milia juice.
Ce n'est pas quand on a fait le bail dans balle, tu mets dans un dimanche dans balle. Oui, parce que Moutoua a réussi. Il faut une détermination de décision pénale en affaire. Pour Moutoua a réussi, à Kangi Mabou, à 6 classes, à Lukane Moussalate, à Lukake Lorote, à Samela Nenzambete, Moutoua a diplôme, lobby à Talaboy. À comprendre que, j'ai avancé, à Soutouka na Kimukolo. Yaya quartier. Comme il y a quartier, moi c'est mon. Ils sont des au Salabango Bazar. Moi, je dis tout le monde à moi, c'est mon boy. C'est moi, il y a bien. Azaki, le lendo ming na quartier. Avec les bisons de Toki, tu vas mi bala danger. Mi bal boya, on s'en matine, ya tindelier. Aye, aboaki. A oyete. A oyete. A osela mobile, moboya. A taper aux oyete. Lobby, à mon releki. T'en es à récite. Voilà pourquoi tu as à Jérusalem. Christ. Jésus Messie à Nazareth. Abi malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas connu le temps quand tu as été visité. Au beau sanita osaki visiter, c'est ça, maman. Merci beaucoup, Moussa Nzambe et Rubiti qui était Zambalola Amonayo. Amen, maman. Parce que Oyo Lobi et Talika Kabaïba Kolanda Bisote Kasetali Nangai. Amen. Nazui ebele et pa na yo pona mokola lelo papa nangai. Kasi na koloba boye pona sukisa. Papa na nyonso tolobi c'est clair recette na yo. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yolandi oyo ki papa lobi c'est clair recette na yo. Na ministère, na affaire, c'est Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ndasali ke papa azala papa. Passage na yo na famille tu vis et le bon kopona chez nous. C'est ça que Yesu Masa Nazareth nzamba bomo bilemba misala sana kwa imontsama na kata chez nous. Merci beaucoup. Batumi balimisa tu. Okoki kopesa mbote papa. Ozebele, merci na Chris Kundenga. Merci na ingénieur Hassan. Merci na Grace Kangi. Merci à mon père que j'aime bien, Jean-Paul Mata de la foi. Merci à l'association de la foi en Christ. Yesu Masa Nazareth mon abino. Merci l'évangéliste là nous aussi mon ami. Yesu Masa Nazareth mon frère bien-aimé. Yesu Masa Nazareth mon maman d'être de la foi, maman Michel Polo, à mon binonioso maman Pascaline de la foi, à mon maman Annie, maman Mérance, binonioso à mon abino Yesu Masa Nazareth. Je crois que bana de la fatigue je peux dire que Olanda biso awa tika nkolo apambola papa bazoni. Matondo mingi Mosena Nzambe ngai nde na tomboli yo pe na pesi yo merci mingi po tondimaki invitation na biso na famille ya TV. Gloire à Dieu. Merci beaucoup balande na biso balandaka biso bipai na bipai mokili mobimba tokomi na suka. Mama Jika amemeli bino écrit à récite. Elongo na Mosena Nzambe Herbi Bolandi papa Rabi Mavinga en tout cas na pesi mbote bipai ozali. Tikete Nzamba lola pambola bino na pesi lisusu mbote na président Thomas Luyelo Ambroise bakisa lisusu libanza na Ukraine na bainyoso balandanga na Ukraine mwana na ngai Beni Matondo toujours na Ukraine baoyo balingaka Jika tikete Nzamba lola apambola bino grandse na ngai Mamika Kolongo yana ngalingaka mingi Rice Kangi yaya biso na yo kaka Nzamba lola azala elongo na biso ngai na bino tokomonana soki Jésus-Christ de Nazareth azongi te tika Nzamba lola apambola bino matondo mingi.